kaka na mbonda mboka ezangaka evenema te awa toza na Kasumbalesa veut dire eza na pasteur oyo bozomona awa na likolo ya strate ye asambelaka bato awa na parking kasi kokamwa ye alobi nzambe a révélé il fallait a délivrer katiar moko na mboka ya Kasumbalesa kasi kokamwa botimbela bilili lolenge nini katiar apusani liboso ya pasteur alobi pamba kasi katiar asali ba démonstration alangwisi pasteur boye bozomona pasteur alali na se botimbela bilili ya kokamwa na yango esukelaki awa te katiar akontinue na baceremonie na ye pasteur kutu akomi kopasola bible boye bozomona akomi komela bapapier biloko ya boye vraiment baevenema ya boye eske ezalaka bapasteur babungi nzela bapasteur ya lokuta botimbela bilili kasi ye moko katiar alobaki ya kofanda kimia te boyoka ndenge azopesela ideologie na mikro ya mbonda Konipima mukini ni esima kulanga bantu sifanya nini mais ataoni délivrer en tant que qui ye mazambi onao yake eske nani anaifuatilia yangu ndio tawapo zambi kaika ya kwanza c'est pour cela na mwaisha sema ke basa ulandaka bantu hapana donc mtu na mtu a préparer vie yake hapana mbafu hivi hapana na yango bandeko botimbela bilili kutu bapasteur oyo ya Kasumbalesa basanganaki mpona kosambela moninga na bango alamuka kasi solution moko ikele ver botimbela bilili ye moko chargé du social ya Kasumbalesa alobaki pamba abondeli katiar mpona alamusa soi-disant pasteur oyo botimbela ndenge akomi kolamusa ye na baceremonie kutu esukelaki awa te apesi ye molangi moko ya masanga boye bozomona ameli pasteur kwiti kadavere pasteur atelemi botimbela baevenema ya boye vraiment bapasteur bino ya lokuta soki nano koki te soki mpiaka mpona kolukisa chweke keba kosakana na liloba ya nzambe mpona bakatia bango mpe batelemi balobi bato oyo bazomikosa na nkombo ya Yesu Kristo bango mpe baza nsima mpona kosalela bango mpe baevenema ya boye boule oyo ifo kaka bafo pasteur boyebela vision ya sol tozongi na Kinshasa